Dauphin Leki. Dauphin déjà bêta fou. Comprendre? A bêta de fou, on a autant à Dauphin a une émission parce que est contredit Yeti. Nazuité. On suit bango. On peut expliquer un peu. Bon. C'est sur la caméra. Non, moutaye. Petit nanga ya agenda. Petit nanga agenda. On a vraiment musicien ya Igitio Watanabe. Alongwaki. Ayaki n'a pas leader espoir agenda. Kunga kunga unga 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 kunga 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 unga unga kunga 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 unga le unga 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 kunga 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 unga kunga 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 unga avec une âme vraiment cassée je n'ai pas talent. Chers fidèles de Talelo News 10, merci d'avoir choisi votre chaîne Talelo News 10. Il y a les Mbokate de la presse, Julien Botalata, Talelo Nebo, ça a confiance toujours dans le système Infokama rouge de Téléma bleu, Inta.tout, on a bien dans la chaîne Nabino Talelo News 10. Un grand merci na Baitu Botalibiso, un grand merci na boutique Milan chez Bela Dinganga, Mère Milan, où ils ont na commune à Bandalungu, na Mabele Antolongange, Vienangai, na Pesimbote na Antolongange, na Pesambote Bongo, na Antolongange, Vienangai, Bourgmestre Bandal, na pesa sumbote na JCK Dima vient ngai na Kalamu na pesa sumbote bongo na Theodore Bougumese ya Lemba. Un grand merci na yemoto babengi na kombo ya Willy Musheni Koda Mboka ya mama Rita Musheni Kalamingte tozozane na Mabele. Un grand merci na impresseur Claude Ndombasi vient nanga na kata Londres Guilo le Kenya États-Unis tobetaka masolo toujours avec leader espoir ou abibromono c'est répétition leader espoir azwa ki li répétition métal lo bache libanda tozo comprendre teso ezanini. Na remercier bongo Shadrack et Discoared, un grand merci na caméra ou à Salbi pour la banda que pourquoi pas na puisque Masola il est un grand merci pour respect makasi nayo leader espoir Losako leader ouais Losako leader espoir tout peut non le solo oyo leader espoir na ba tout ba ki leader espoir azu espace awa wa metala lelo leader espoir babengani a répéter sous-souté ezanini ah venanga mo pena comprendre hotel ouais babengani ngali sondeni ça répéter ça souté nini te ba comprendre te leader o ayaki bande ko répéter na cabaret sauvage na lokolama bon mouton de côté côté to bande ko répéter alongwaki azwaki mo espace côté mususu yango to pe marino to répéter en coulisses yango ana ezwaki eliaki biso mo temps. Comprendre? Bon, toi et bien nous vraiment c'est qu'un comité n'a pas l'accès plasté, ceux qui n'ont l'accès plasté. On a ni comme zonga. Bon, d'abord ça ni combo, d'abord ça ni combo. Un grand merci na Pesambote Bongo na Yemoko Jeden Mayamba et pourquoi pas na Georgina Mayamba. Un grand merci na impresseur Claude Ndombasi. Maman Titi Pedro la source toujours dans leader espoir awa leader espoir tu veux t'en le solo mon leader espoir d'espoir azui ba musicien ya hérité Watanabe na vandika bébé vieux Julien Botalata la ngamande dans za boye nazuité azui bango on peut expliquer un bon bon au changer sur la caméra non moutaye petit nanga ya agenda petit nanga agenda on a vraiment musicien ya Igitio Watanabe alongwaki ayaki n'a pas leader espoir agenda yo ozaki kuna ke batuso bamona ke manquer d'offert respect OK ku n'est pas fallu pour pas robenga qui déjà ndoki na miko na ngai ke alingaka lia yo omoni ke esimbite ko mo refaire recherche de pour nzembo azonga mo total sima ya ngai OK so pe hérité Watanabe ozona ndaga bato bazana ba succès o benini espoir bon nga na Hollande bango te na Hollande ba vie privée na bango te comprendre bango na baza na vie na bango nga pe na sana vie na ngai mission wana o ba yaki pa na comme ouais bon bango moko ba musicien ba oluke sika succès pour ba fula ba loko ya monaki ke succès ba koto yo yango wana yaki ayaki pa leader espoir azane na move kaka ba rep na testa qui est petit azane sava azoyemba ça sûr que azaki me hérité Watanabe et ezakani yango ayebisenga bon leader nazaki pa déplique pa atanga ba musicien belé na otaka kombote pour ezana ngote pour la raison laquelle quoi
donc ayaki donc azane na move azoyemba na ye azo répéter est-ce que kune perité watana bazwa ki pe tant to ezeka ki ba petit moka ba shege pour leader sport ba doit talo leader shege batala jeune wana pe kuna petsozo ba pe petit na yo wana pe kuna msu ba conseil msu akoma ne côté ya shege on échange comment kombo wana shege on échange so yana be changer comprendre kaka kombo wana boyebela kaka ya shege échange nango donc nazana parler donc pas vient nga tchorvuza mamote belé kotaza donc et ça nga bien l'herbe musicien mi ko baza côté nga naza bon malgré toute génération nga faisait la bon ba petona bon baza quand même bien té hein baza quand même bien té baza quand même troublé et on a appelé on a ba participation na ba parler nazaki na posa petit nga wana o agenda ou te hérité ayaki na ba musique c'est le plaisir à outa ke hérité ayemba kututé asala le côté hérité mais ozobeta ngo katolo bon na habité ayebisanga ko hérité ayaki na palais akabela ke mo fola mo boye ndenge ayebisanga yango wana zane na move na vandisaki na move azo répéter na ye na bandi opesi nini yo mona no abuzo balance parce que as chef d'orchestre na move donc yenda za chef d'orchestre bon message nini opesi na hérité watanabe par rapport à la réalité de l'équipe bon quand même as un musicien musicien quand même un musicien aimba na ye azone pena va bien donc le longo ne mingi na phénomène où ason yende mtafula abimisa ye papa na ye oya boya ngo donc abandela kosala muti yo ndoko kotande pe hérité watanabe metala lelo moto so ba musicien ne wana okeka besoin nini ve beta biero yo koto yo zo boya hérité beta bien na boyi ete eza question ko boya ete beta biero vient na ngai leader akota pa bundinga ne leader yo siko biki eloko comme ça bato leader ozaka na kombo leader mais makambo eza na nuté mais ni kati esprit zo komisa derrière makambo déjà eza nini te bango bana makambo na bango wambana yango na lobi ba succès za ba koto te ngana ko landa ba vie privée na bango te bango ba bato likolo biso to na biso bato se l'espoir na tuna ndeko moko benga ngatunga leader espoir. Est-ce que à côté de maman ba chérie pe maman basi ko landa pe basi bon wana yo mutolobi ango ba tout dans car leader espoir bon momi azanga raté moi aussi momi azanga raté partout de le monde yo mo ebiti muto akota lilita pona momi kwa mo ebi nana mi boma pona Yesu to mona te donc ezora je momi azali momi azana leader na age na yo pona ebi nda ko vanda pe na gamfone sko o vane wapi po so anende ni po yundongo za na hotel ba ko sote na hotel ba ko sote age za na mukie carte d'électeur exact te quand on a ko ta jeta la age ya ta mason te o comprendre mambo yo misana munoko na age na yo na taille na makambo to biki batu so ba benga ko vraiment ndoki oya bengi nga ndoki za zuba. Vous comprenez? Ah, vous voulez bien te. Moutoune après, aza bololende na kolo bande. Il est soyo sambela wa. Nga sambela nzambe na palais. Bon kenda nga be église tout. Be église tout etanga mi na monde. Mais une seule église na kenda raté. Oyo batanga ka kombo ya, hein? Po nga na ebigaka nzambe wana ka ye wana Yesu. Sikondeni bino batamukiri bokomo kabola. Nzambe na Yesu bazelo maote église ana ndi yango na kenda te église o balobike Yesu nde nzambe we na ye est-ce que c'est comme la que na matoike ndengo za ki liboso pas dauphin et puis ndengo comme pas fallait pour pas quelque soit la réalité to le ka qui na mais l'idée espoir au manque qu'il fallait respect au manque côté dauphin mais est-ce que biki fallait pour pas grand star longo ne mingi pona fallait pour pas
na remercier pour na sala ki pe na kumisi kolo fali pupa 3 fois sele yo su 3 fois sele puis yo ezakani zaka moi ki bo moi na obezakani to msu bazum susu pozum so bi ke juste osaka no émission place en leader olimwe na misu na ngamo leader olimwe ko yo ya bo leader misu baby na tout le monde va fali bo komi o te alingaka lianga 3 jours na leseku na lelita nguma sanzi ngai meta lelo suma moko moko ba posiko ba ina nte ponga mono to mono na esui o tiko sukola do seko ba ina eloko te yangolo ba mamba bien ouais c'est suite tango nakuta ki na ndao nakuta ko na esui na bina kuta ki na esui tango na ndao zelo aussi seko sukola mutolo bien nakuta ko na esui na loketo te bon na kenai ko laver nazaki na parler na kende ko laver yo mozo mona bon fali popa nga na ko loba pona fali popa za Kanstar mageto na lobagi na nga esengela kina loba pona ye bon ezaki na taka kanda quoi moko asala ki na ye wana na lobagi za nango vérité mais pour le moment za Kanstar aiba na monde aimbi na buba aimbi na ba misandinga na ndinga aimba na ba isufa donc to équipé ba misé belé donc il fallait pour pardon à cartonner déjà comprendre. Un grand merci na baibota libiso mima wetu mima minage tala lelo ndoto elatinzo to gina lo Kenya aux États-Unis na pesa mbote bongo na mama Titi Pedro la source. Un grand merci na Freddy Mayemba na impresseur Claude Ndombasi na pesa mbote bongo na Georgina Mayamba mama Pasi Monga papa Daniel Monga na mama Timba balobieske bokoko pesa langa mbote na Yves Luamba te na kati ya Paris Yves Luamba na kati ya Paris mais na ebike na complicité ya Ndoki na Hilaire puisque Masola na ibeke tota nanu répétition leader espoir boto zonga juste après. Lelo na pesa mbote bongo na ye mokto babengi na kombo ya Dazoflex na Belgique Dazoflex na pesi mbote na pesi mbote na pembele events c'est-à-dire que so lingi ba publicité mama mbote ba animation ça de fête kuna na Belgique pembele events wuli musheni ko da mboka na pesa mbote pe na yo na on pesa pe mbote bongo na ye mokto babengi na kombo na na Takaza esepelisa Koko na Gelo Ponja donc mbote belé na bino maman nanu Koko donc mbote belé à toi. Est-ce que bigena ba tebele ba linga ba soutenir yo mais bazo banga ndengo mantaka o manka ki do faire respect au bungela ki fali poupa mais ba otala moi nous ya tatu to sungere lobby excuse do faire leki azali moto asala ki de façon que au monata fali poupa na misu bon contrôle la pied ba malobanga bino dani leader espoir ngato yamba yo ntango zaki na potao na lokolo mutu moko tabenga na poto
abisinga habité boketi kaye pa we rançon boke mamile la boye boye na soana yo au mona ko tota falite ozanga maboka dauphin mais dauphin qui a mis kuna mais tala lelo manquement respect vela ngai eza que ça manquement respecté botiko ko cha fali pour na buzoba on comprendre ouais botika ya bosi na ngwende na on a grand star boko itina buzoba dante dauphin déjà beta faux comprendre abeta ne fonga na ko tanga ba mamba dauphin atene mission parce que et contredit yeti. Est-ce que 2017 yango bo mbula sika makambo sika Shadrack et Discord oko solo la pe bien na bike mère mila bela dinganga na boutique mila na bandal bango balobaki ke likambo nga na koma kutu sona oleka na nga na nzela dauphin koma utindela nga batu bakalinga yi yo o mamuni ozolo bo dauphin tindi batu bakangola nzela nga mutu na yebi o mona plan na oleka via na move notambo na mo 4 missions bokale aya na lpong na kota boy babundisa ngai donc naboya na ngai po naboya na ngeza likambarando po ngai balobi dauphin atindi bato ba menacer yo babenga biso ba UPA ndenge jota wana yemba babenga biso ba UPA le rôle bango balakisi sko nga na boya ki ponga na ngai kaka na pesa baseli ka mission erni na monto te propriétaire wana montre wa ouais depuis na banda mambo na la ta monte te pe na otika la ta monte te erni tala monte pa na yo 19h merci yo tu monte mon pano te 19h Leader Espoir na ba ba tala partout dans le monde ceux qui mutanga soutenir Leader Espoir pour na mamba studio mama mutu ndenge za la malgré ozwaka chance à monene tout le monde se pela na mais tala lelo obima libanda na porte mais batu second tour pezali ndenge bible bisibiso Shadrack d'histoire batu tout balinga ba soutenir Leader Espoir et ça l'a bien na banza Jojongo Ndaimen na salela gesha mais ba petit na ba tia même ba petit na ngai ya move ba tia ma ba vocal na move donc et au salé bien fort ça est bien makasi au salé déjà nzembo mais mutu super rose appelle na posa ba yembele ndeti impression Claude Ndombasi ndeti mère Mila Bela Dinganga ndeti Jeden Mayamba pe fo yembele ouais ba cher ezebele ba générique ezebele donc et le quand de studio des Ozanga et au salanga bien ceux qui na bana poto ba bengi donc ça va bien fort et au salanga pepele donc Leader Espoir na banzembo baninga babimisi bartiste misena ba ya na yo bango nyonso ndo moni babimisi nzemo nino ekangi Leader Espoir awa sentiment ke ebeti bo babeti na bango babeti na bango mais tous là non nous trop fa hasele tous là 2010 oye beti na no ke ndeti to moni Fabregas abwaki Robin abwaki Héritier Watana be déplique batutu babeti na bango to babeti pomba nia c'est ça nga bien pomba nia na leli ya yo yango donc babeti na bango pomba nia ça beti bien bongo Héritier Watana batuka ko babeti bien Robino Mundibu Fali Pupa ba pomba nia Héritier Watana ba Fabregas ba Werason ba Jibe Piana ba Kofi Olomide Kwata Kodraman hein donc est-ce que vous avez porte TP na Kofi central kuna Kofi peut ameka pe aussi pas produire peut pour so attaquer chance à monene n'est pas Fali Pupa to ga ke passeport c'est bien non le la na bana poto comprendre non le la na bana poto ba non le la bana poto lelo mais bana bele poto be ba pia confiance mais bele pe ba benganga ba bisinga ba bi mwana depuis kaka ndenga manqué da ba oyoyo ba sala ki ba poussa ki liboso monda mu beza passe to komi ko banga ko soutenir ye bana manqué na nga mututa Pour en 2017, message nous peut s'appeler Dauphin Balamoko pour en tant que grand frère na yo en tant que mutu pour ça qui opère liboso. Vio ya salaki a continuer nango. Mais soka bande sou marambo yo, on se ko maram nanga ya pour moi non comme c'est baba ndo comme c'est masa non na baba. Olobi? Comme ça Dauphin baba ndenge pour maram non ndenge comme c'est masa no baba. Naneo. Na comme ça ne baba. Comme c'est masa no baba. Bah gifla que mbatanga mo pe nazo ba image pe akoma pe baba ya solo yo mo poye bien. Avec go botala tela ba petu wana baza ba aventurier, ils ont un cadre move. Wana e ma solo au beta ate. Tala lelo donc e ma solo au beta ate.
petit wana ba aventurer il faut ba vivre dans ba condition wana ouais qui beaucoup ça ba si leader espoir na katra ki ndokite wana donc ndenge bida ke ba chéri ba kozanga te comme bébé sada ma solo déjà oui bien bon ami pesa mingi na bango te nga na mi pesa mingi na tra nani mosini bon dia tokabwana gina ye tokabwana gina ye na boya gina ngai donc nazala nga kaka bongo sali ko boya mwasi oyo mama ke leader espoir mwasi na ye wana bon moi ça Naomi donc na boya qui est parce que yo mo ebika ba mangamba banzele quoi na boya gina ngai na tikala na nga bongo na c'est la carrière na nga po ego ya kufa pamba Naomi na mwa commune bon azanika na lokolama na kanda azanika awa na matungi kaka ouais na boya gina ngai donc il y a mon goût à l'anda bon et puis que bon petit n'a pas na parler leader espoir toko bidana suka ba batali biso partout dans le monde ba comprendre que leader espoir comment ko répéter awa leader espoir azui musicien héritier watana be selon leader espoir dauphin atinda ki batu ba menacer yo oza sûrement mbo ozoro ba liboso ya micro ya émission tala lelo non kenyo est-ce que ça sur na mambo magam na le bezasire bonga ko sapwani yango na lobby soka zongi suma na ye wana ekoma ya ngai comprendre wana vraiment ezaya tikotak po wana limbisa ke tanke vient na ngai do fimbolo matadi na bomaki mais soka zongeli wana vraiment simba li souhaiter merci mingi na baibotali biso to comme na suka émission na sota le londe to lobaki toujours na pesa mbote bongo na continuer ka pesa mbote po baye batala ka botala tala balingara te botala tala moi carte mémoire za problème micro ngeke Willy Mouchena za mupanzi impressa au club de Dombasi azawana les champions malela de Londres azawana et pourquoi pas na Freddy Mayemba ye pa azawana na pesa mbote bongo na Georgina Mayamba tana moni Georgina Mayamba na pesa mbote bongo na ye moto babengi na kombo ya mère Mela Bela Dinganga boutique Mela ils ont bongo na commune Bandalunga wana Tembeli bino kaka toujours invité na biso leader espoir mama Pasi Monga pe ye pazola na Yves Luamba na kati ya Paris na beti CT parce que bango ma batu ya tango wana ba yeba ki botala tala encore merci leader espoir moi deux trois personnes ba ba talote mais bigi mo boka sous madame te pour madame ici aboya kiyo po ozane lo côté ndaku msusu kutu ma plein msusu kutu mbongo peza te ma mutu eza ngamo mutu na fiancé ki na boya kinanga et pe na famille te simba te bon bambote belé na bana poto na forme de Verchach donc na Anne Marie Bouchilolo donc na Jojo na imen bambote belé panaye nous se retrouver pas Jojo te on ezaka libange tant que venanga bon tozo zelad ouais bambote belé papa mais na banza na koyokisa yo mwashango pas de problème vous êtes libre salama musandenge za mamuto et salarié miso makasi na bolingo et salarié miso makasi na bolingo est-ce qu'on rappelenga bolingo oyoyo bombela kinga est-ce qu'on rappelenga arae Jojo Ngonda imene Jojo Ngonda na lelie wolo bolingo ngo eko melinga yobe melinga société na beto na komi kolela na benga email ya Jojo esalare miso makasi na bolingo ngo ngaye leader espoir ouais les hommes makasi na biki bata se retrouver mais leader espoir yana batu mususu pe balingara pe bayoka leader espoir ayimba mo banzemba bana mike ayimba mo bana kino ke moni leader espoir azala ki enfant de la rue leader espoir lelo baning botala nga partout dans le monde botala biso na bandak bozana ba parents boto sa ba parents bana boninga bokende classe polo bi bozala boy uko yimba ta bande mo éducatif mais leader espoir babolingo matima moti likolo ba kofelo mide olandi ba montana kamenga olandi banani tout balikolo kuna babolingo leader ala lina ina otune question wana il y a bolingo kaka leader oui mbape banze momo pe social ozo mbape mama ba guerre ba mboka leader okeka ba bolingo poani
oyebi ba star lelo koyemba na bango eza ndeni bana misupe bayimba pe na Nigeria na minicho koyemba ne komandeni bébé chanda na minicho koyemba ne komandeni eza question mitune za nga ba réponse za yo bon te comme le grand journaliste ko ko mape bongo te za impossible bon bébé chanda sko na minicho koyemba ne ko bien ndeni ya bolingote hein il faut banango ta leader pour maman baba ulingo mo ke ba nso bazo banga ba ko pe maso za bango te bango bazanga te comprend ngana otela langa donc na kozalanga. Merci beaucoup. Ni nango si la raté to komi na suka na Allemagne na pesi mbote na Yves Mavambu coach Mamadou na pesi bino no sombote na Tunisie Yannick Ingila. Un grand merci de sous na Yannick Ingila na ibiki partout botale biso boutique Mila chez Bela Dinganga na komi na Bandalungwa wana na pesa mbote bongo na mon ami Adam Seluzolo Congo na Congo na pesi bino no sombote kala mingi te vraiment association na biso ya ba journaliste nyos ya presse en ligne kala mingi te bozomo na sortie officielle nango ninge aux artistes tout solo là qui m'a munyoso dans les bons binonos pour mon amagi no poto sanoka po musana biso to za pe reconnu ba kunzamboka pe ba biso kala mingi te vraiment bo comprendre ndenge ozala bo meka pe ko soutenir biso ndenge za toujours leader espoir to ka bonne déjà nini o lo bagi to ko lo ba ya musuka ka po to ka bwana biso eloko na singa ba musicien congolaise botika ko yiba ayibi nini susu waze ko loba so yibi zala na mbango so yo yibi ozano na mbangu te bayibi nini de susu lenga na kobotela eloko nanga ekomelinga problème bayibi yo nini wana ezaka libanga yo lobaki yo nzembo wana tala sima zonga mpe de matumboli ouais eleba nango fe nanga kobino mundibu donc ba musicien congolais botika koyiba eleba nango kulutu waze kwa soko yibisala na mbangu soko yo yibo zano na mbangu te lenga na kobotela eloko nanga ekomelinga problème ina ne ya sœur Marie Misamu ekoki lelo depuis akufa nayebi ke sœur déjà apolaki déjà sœur déjà inane na yango déjà depuis akufa bon longo na mingi parce que asali pe na mboka na biso asali pe bon sans oublier fond de Verchat na leli bana poto tout yebino yango yo donc na yo moko pe longo nya mingi na ve na ngai go botala donc esali nga bien pepele esali bien makasi merci mingi vraiment na Shadrack di soirée merci mingi na Hilaire un grand merci na bayetu botale biso totika pe moi temps pe mwanda munenge za la canal leader espoir apema ndege to boaki merci mingi vraiment na pesi mbote de susu bongo na yemoko vraiment Jordan Mayamba Tele mayamba na robeta kaka sete na yango na robeta pe sous sete na mima wetu mima ménage tala le lonzoto ndoto elati nzoto mima ménage na kati à Londres en tout cas ça dit que ban à Londres ya solo ban à Londres ya tongo ya 6h au pesi porte-monnaie de jetonda na tongo makasi mima wetu merci beaucoup na ba epino sopotali biso Claude Ndombasi na pesi mbote bongo na Manulu Vaka pe na pesi epe mbote Manulu Vaka eskaza pe na pesi mbote mana bino tout en tout cas bino tout boningama botata bo s'abonner na chaîne na bino ta Lelo News 10 un grand merci na ba journaliste news internet ba sara musa malam mais na pesi ka mbote pe ka na dame sur zoro po assister pe Julien Botala tala pe ndenge za toujours merci beaucoup na yepe mutu ba bengi na kombo ya Marlene Jordan Jevon Corneille Nzozo merci. Kunga kunga unga 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 kunga 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 unga unga kunga 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 unga la unga 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 kunga 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 unga